Bon dimanche à vous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, à n'importe quelle heure vous allez suivre cette émission. Bon dimanche à les boss gens Chibo, Chibaba. Bon dimanche à tout le monde qui nous suit à ces moments. Et vous aurez l'opportunité de nous suivre sur EcoRDC. Donc, c'est ce qui toque na lingaka. On a passé bidon sur Tombote, na Komolae, sur encore le lundi dimanche. C'est qui est belé, qui est église. À votre retour, vous allez retrouver l'émission Elubu Ebikolo avec un artiste talentueux, un artiste vraiment avec beaucoup de talents. Vous allez les découvrir aujourd'hui. Tout ça, spécialement dimanche parce que l'artiste est à une occupation belé la semaine prochaine. Donc, c'est pourquoi on a profité aujourd'hui pour tout meka un peu kouya, tout meka kouya, pemelinae, tout ça, Nabino et Lubu, ya Bikolo aujourd'hui. Et voilà, mesdames et messieurs, avant toute fois de commencer, merci à ma maman, surtout, à soutenir. Et puis, surtout à maman Myriam Mwamba, la prière, il y a tous les jours, tous les matins. Merci, maman Myriam Mwamba. Prière, on est au salle bien chaque matin, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et puis merci infiniment à tous mes collègues. Fanny Katalea, merci à toi. Merci à Nora Kalonji. Verdit 24 derrière la caméra, merci. Merci infiniment. Merci à toi, Peggy Olungwa. Merlaniwa, merci infiniment. Laurette Chibobois, Sephora Chibobois, Jonathan Chibobois, dans Lausanne, merci à vous. Les enfants du boss, merci infiniment. Voilà, mesdames et messieurs, moi je vais demander à Verdit 24, notre caméraman par excellence, d'ouvrir le plateau. Et bon, on a derrière la caméra déjà, il y a un décor, c'est notre artiste qui s'appelle tout simplement, c'est un artiste international, Lienza. Papa, bonjour. Le Sako. Le Sangana bonjour. Le Sako, papa. Il s'agit de bon à l'homme. Tout dans le Sako. Le Sako, on a bendé. Qui s'est fait ici. Ata bakati musique ya zobina kaka mona ya osepela abateke fait bakati musique ma Patricia Muzongo mtalinga ngo la Londres donc il bien la tel balé la bise que nazo ya émission ya Lienza bien wana il faut coup veut dire moi c'est kitoko mobali nde bolangala bolangala nde mobali kitoko do boga il faut kunde belle femme donc moi c'est kitoko quoi na monoko na biso somo babengi moto alena il faut ku mongo moi c'est kitoko bo bedo so babengi na moto bolangala mobali kitoko do boga na souhaité on a lingala dimanche là et yenga elam na yambi yango lokola ba mbaka to yambi na yambi yango. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vraiment place na linga so na yi pa ata ya reliezate ya romelezate mais sourire aux lèvres et ça la très bien, mesdames et messieurs, encore surtout ça le dimanche. Vraiment papa Lienza bat balinga mingi tango yo moro se présente au pesi comme non ezara moins un peu kilométrage comme bon taka bakoko bana biso bana bakomo mo lokola bakaki kwa bitumba lokola masuzo kuya donc il faut kanga na zwa poche te donc kombo na ngai Lianza lisofote bosonja bolingo la misamba misisamba apana lwende nyamazamba sila kasomote autrement dit banjaka njaka mata iseko pulenge papa na ngai likinja mama na ngai masokpa ngai na botama na basoko mais na vani na libinja. Vraiment naka mai libinja ti basoko ni na botama na botama na mai vraiment. Oh my God. Vraiment, mesdames et messieurs, naïbi que à tous à qui na kanda, à tous à qui na souci ton moni papa Lienza, a vraiment sourire aux lèvres. Nicolo Babé anti-stress na mikili. Anti-stress. Anti-stress. Babi Lienza vraiment na oti ko zala na couple moko tinelenga mbongo en tout cas, merci beaucoup. Tinenga moloro mo bonike tenseke depuis Chine. Agina ba problème, mais tant à tal image nanga, abino Lienza longolenge lo mwengi na mutu. Les cas ont meloko mela mai sala nga bien. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, papa Lienza, au sali déjà télé-réalité par surprise, qui est pas nayo. Je crois bien que Zaki Fanny et Luboa Bastar pour Salaki, mona qui a mon lelo to elio, to ekolukayo, to ti banon santé dans les bossu bien. Ouais, santé ça lango bien, les ambassadeurs, les ambassadeurs salanaï, ndeka beaucoup tinga bonné na rabo. Santé ça lango bien. Naza ma pepele calme donc naza bien na famille na bande ko na groupe ma tout donc santé na kina santé nyos tout na bande ko baza bien ngamoko naza bien ba mas ba camarade baza bien bande groupe na ngaza bien chaîne na ngapeza bien bande ko balandi bazotala lelo to yo lukayo eza lelo bino bastar lelo eza dimanche mais faut c'est là ba fan na yo balinga ka mingi anti stress yo surtout yo anti stress ba fan na balobaki to zonga lisusu
boke koluka su papa lianza po stress eza lisusu te bozongela lisusu encore dimanche yango lelo dimanche elamu boye vraiment match à léopard tant bazotala yo bazoseka bazosepela mpe léopard ezogani bazolia mpe kaka na ndenge ya mosika ya distance vraiment papa lianza yango tozongi su epa na yo toya vraiment posalela biso elubu ya bikolo toyebi ke yo lelo ozongisa biso Équateur invité aux ongs sabiso vraiment Équateur ma fona zonga vraiment fona tala siko na tala ba tactique ag fona tala songa ba soko ndamba libinja iyali monjambo libwende basanku subokote Nathalie ba kota bosombe kuna mambonje ba libinja ba kota kuna ba soko Nathalie siko bilo onule makuna tona sanction na beta siko elubumba modeki pour na sanction ngana sangsaka ngana muta maiti na muta zamba fona la semina na mutazamba donc faut aux on skondeni na barabia na batuke na mutazamba na botema na mai donc na mai bambisi bazali na zamba makase zali donc na za mélanger na sens moi les kasa moi ni mais ils a surprise surprise oui baté mais biso ke na biso beto oui baté oui baté mais yo comprendre que ah les zamba na mutazamba parce que ngana kimate na zaka na zamba na pe na mai so mona biso le mo ya zamba c'est que ya mai febima na zaka bon yipo yongo yebaka yo tikala yo yibate bob yo yibate bafana balinga bo mingi balinga ki opesa bango atambote avant to kinela biso mamba wenzi parce que to tala pe derrière to zape derrière l'étape pour mon kala mingi ta ba wenza ko mo kangama le leza dimanche mingi bato bazape na derrière léopard baza derrière léopard ouais na pesi ba ndongo na tout bambote belé na bi ke mère na ngacho be nga siko mari kisoka depuis Anvex ma mari mère na ngai maman na nga Marie na père na nga Pedito Lazaro petit na nga ba espé ba Lazarim ba Chirali ba Fadline mère nanga bambote belé na pesi patron de boss ya biso eko RDC olo bananga bili ya na fan na yo donc Jean Chibochi mon boss bambote belé na famille bambote belé et puis na pe bosanité na musika petit nanga frère propre il fait boss aux États-Unis ba bien ko mingi zate petit nanga la singelo au mobo faut venir nanga faut zwango contact ane sanga be foya petit nanga faut sabi foya bambote belé puis sans oublier na parler ne to vendre parce que ngai na bon mutabatu donc ngama na mutabatu to na kenda pa bato pe ba ya kapana na zana bande ko na pa bazali nous allons toujours en mouvement nga pa nga oh non l'udité bato na pas chaque jour faut que tourner parce que ça boulot na tout ça ngwana donc bande ko na pa to za nga chaque fois no moni massa na nga Jesumbo na président Jesumbo za wana azawana photo ça le mobo ngo ayi poto kotane chômage rapide moni ba Karine Kianza ba Yves Okola moni ba Landindo ba Claude Bidiaka et puis donc ambote bien ba et puis poto mobimba Europe mobimba mote tete botamba ba mote belé na bosani yote Serge Eric aux États-Unis Serge Kousakusa papi bous papa français sous Alimbondo ba mote passe aux en tout cas vraiment merci beaucoup vous continuez na rotala beaucoup continuer à Debs Kinsala ba mote belé Pamela Tsungani ba mote belé Nadine Ndruzi ba mote belé maman Zizi Moseka bambote belé puis sans jouer ndeko tout ba tala partout en Europe ba font tout ba linga lienda so fote bo sonja bolingo la ngaite lelo na ibite bokolia penda biloko a jambe mama na ngai pena na lapi bwenda eti soki bo film sapite na ko jonga na mabile merci beaucoup merci beaucoup mesdames et messieurs voilà comme d'habitude donc on va remettre l'argent à notre artiste donc on va remettre l'argent à notre artiste ça ne pose pas de problème bon on a biso yango artiste na biso voilà donc $30. Otala on a biso totala mongo boyiti. Ngai mono koma mukolo. Bateke oga koko pete biso tala bote. Totala ka mongo tali nano boyina ndenge mongo lokola okubanga lokola to okubanga motamo na tele kwa to lokola mwana ndime otali kaka. Na moni $30. Bob Molema na moni $30. Mon boss Jean Chibochi boba na moni $30 et ça linga bien mais $30 oyo. Kisa c'est ça makambe belé ngala bakana nga vérité. Nabi ki yana ko panza molo mo pe mo le moti ala kota na poche parce que lobi na tongo pe mo na pas melati tongo lobi na tongo c'est on va dans le transport en crédit donc aider nga pikaka donc Eko RDC toujours bendele na benga ngo bendele qui est toujours likolo chaîne ya moko Eko RDC na yebi pourquoi na lo ba boy papa lianza webi ke rolo ya yo so oyo mais ba te inspiration ou ta na tunata le longa mtomsonga ratara bon yo rata parce que yo mbale boso ya le pananga faut na expliquer parce que po bango pelelo ezako kona ngai eloko tuna sala o eza grand-père na ngai lianza li sofote chef coutumier na village natal OK bona na mboka na biso kuna na kata basoko kuna na kati ta ozoka basoko na biko ningana verdict yo ka mise en point 84 on sait que
Tant sikoyo koko bana ngaza ko ya makina moi rare. Mais so aye kina ta rabima mais koko ala da boyende. Kilote mo muke parce que kilote wana ya koko na nga tika. Kilote wana ta na scène. Iza ya koko na nga tika. Oui. Iza koko na ngai atika yango. Tanga kufi na village papa na nga kenda ka village. Koko ana ni na village le chef coutumier ana ni na le côté. Pona symbole la mon attaque loko papa na tika. Azu kilote na malise ke moko wana na ma veste mo koko na nga za rolata. Aina Kinshasa. Tant on rôle yé et c'est qu'il faut jeune mon dans à village. Ce qu'on a zongi pas na vanya tala bino non. Koko na nga ngazala kana ngazala so ina na scène sanga bien. Ndé na kanisa ki. Na juste kilote na route na tandako. Tala ninga avancer salama. Na kutango rôle pesa mina kina na ndako na vandi. Ah, na rolata ndé nini? Papa pesa ngo kilote koko katika. Osana ngo papa pesa ngo. A tala ngo na saki bila miza kuna tala ngo na kina funga saka ko bana mona ngo na feste wana na récupérer na kilote tema ele mako ko kaza wala ta dikolo alors ki pete ngabi téléphone na moi ele mo moza comme uniforme nanga o bai banga nango na luki ya mado oyo na paye na tanda kuna lati ngwana na chez ba père na lati kilote wana bob na telema boye na moni time pele de kanyinga na makolo ngabi oh mais oui c'est normalité alti yo papa ko na bino kaka boye mais siko yo la ni ko ngabi papa na landi koko. Parce que nous avons na réservé na mon ndenge koko na ngali zalaki te na jouer boy ah o sa bona tete ngabi na jouer boy ba sikanga na parler premier été na na scène boy na parle même pas. Je crois bien que ba kilote on a pu ba biloko na ezaki pouvoir ancestral mais là mais ça pouvoir ça bien parce que ko nga chef coutumier papa na moi liboso nga moi liboso puis na comme le mobimba lenda de sofote donc na la railler OK donc do so na sala yé na mona railler so ina na kata scène do so na jouer papa na mibungaka de na commencer mamundo na sa mona ni jouerana ça ka makambo net na kokoko nanga kolonga to baksate donc na incarnera ninga zalaka ba brutalité musenzi mkpa obimpa nyei o nya ko benga nyei o na tongolo na lianja ta ko mtaba ngalianja koko no ko bumpasa bi yakanya mabino bana mikolo mujama na baka yo oh koko na asina ngai ya bien donc ana sonité tu vois na tala que ezaba qualité funa non ah ndé mon lelo e pesinga yedenga lelo moto c'est pas na lianza parce que zonga ki merci man de ko ngati lelo moni boye ezu étage et ki ndezo kende on en tout cas vraiment donc c'est ça et utabo ah to ken wenze ya prompté. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Naïbi que place Bat Bazali, bato malam vraiment artiste évacué. Mbekabila, merci pour tout l'assistance au Sala et pas artiste congolais. Voilà donc ça nous fait également très bien. Merci maman de faire donc une dame aux actions concrètes. Merci beaucoup. Papa Lianza, Naïbi que aux en désabou batunde bazabou a ko lombo souté la bakiti na place bofandi. Naïbi bolongo souté. Président Jésus Biavandi. Avant Dakar ni vanda kawana ive okula vanda kawana zela mona banali news wa mona yo groupe le fait tout ba mona vanda kawana. Voilà biso avec Verdict 24 avec notre artiste préféré donc l'international Papa Lianza anti-stress toke wenzena bino ensemble et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Yamilai Verdict yoga yo wenze yo Otigala. Oui? Otigala. D'ailleurs, vous allez. Ah? Mama. Tusoma na soma nini? Ndio na nini?
Parce que mbisi oyo, moni mbisi oyo, il y a mbisi moko ya mai ya solo. Ba ben eukola. Eukola. Yves, garçon, vous aurez plus de son. Moi besoin. Vous me rendez le bon côté. Côté on a eu ça tika. Écoute, Zuma futa. Chilinga. C'est bon encore. Chilinga et lui le yoga, quand tu mis au point donc tout ça va boucher. Conception, y'a boss Jean Chibo Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanika Dalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Natananga Kotoyo, Asango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Kotoyo, Boss Jean Chibo Chihuahua, Tokomema bango kaka, Tokenela bango kaka boy, Tokonyata bango kaka boy, Tokopina bango kaka boy, Tokimesa bango kaka boy, Wumela yo, Wumela yo, Eko RDC, Wumela yo, Boss Jean Chibo Chihuahua, Wumela yo. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, Tokende Wenze, Tozongi, toujours avec notre star international, donc il s'appelle tout simplement Papa Lianza. Abosani Kombo la Oyoki Yomo, Binomo Oyoki Yokani. Voilà donc, bon, est déjà à côté de la tenue de combat. Tenue de combat, donc, c'est-à-dire Aïzama Mbarolamba. Papa Lianza. Ouais. Est-ce que vous avez les lois de la bisos au Lobaï n'a pas eu surprise par mon abilo toujours l'aide au Taka Wenzi. Les lois de la bisonini, papa. Les lois de la mon de Imbondo, la Uta. On a aussi l'Imbondo Pena Fresh, l'Imbondo à Katia Biso Zamba. Bon, tellement on a les l'Imbondo, on a les tout maman Makemba. Et on a Josco l'Imbondo dans la salle on a Makemba. Mais le roi a l'Ukimbi Sama, Bobby Sama, ils ont été ma dimanche, va te quitter. Il va te voir bébé, ma Wenzi, papa match, va parler. Nina sumi ma Thompson minene to benga Thompson oyo minene zo mona awa e go zo pas place à souci à mbisi donc je ba Thompson minene mbisa mai minene beto utinga na kuna mbisa mai zate za dimanche nous mona zo ba Thompson oyo minene oyo pona e facilité ngai par rapport ya ke na passe à mbisi na ngena sala à chaque fois ba Thompson na minene OK donc c'est ça c'est comme celui qui est mbouenza on a salué que linga $20 hein. C'est la TV et ça merci. Quand c'est quand tu vas venir bouler mettre le marché on rapidement 15 ma 10 mais et combien 15 ah 20 ah oui trop. Voilà donc 24 vraiment mesdames et messieurs avec la minute bon c'est comme ça aux zellara obimisa pour fan balinga ba mona pena no biloko so mbisa mbisa okaba mona pena biloko nyonso
limbondo veut dire limbondo eza pamba te quand même biso ba mon kolera te ke bangala tolera likala limbondo kwa boyete limbondo accompagner na kati fo munyama fo mungusu ezala mbisa mai fo ezala ne na accompagner ngona mbisa mai na mungusu na ngamoko au moins mungusu na somba gana koziba mo spécialiste opelisa moto pena ngai ngapesa moto ka nenga village quoi donc ndé abo umela te opela ngoti na saka misa mikimki mo da ada au ma photo ki déjà nga na yebi tactique te papa na ngai na yebi tactique nga la sarama gena na zamu tazamba na bomba ngote kena botama na mai na ngote ko mutu moko fier suni non simba bwena ko simba te nga na nga bote nga simba ka nyonso nga na simba ka nyonso ngai na michaka na nga ningi ote staff waza swindi non papa trop staff ma bete bon mwana ngote era boulot na opé apale salima makamna ah oui ta siko yo kutinene kuti na koma pale na obongisa alors ti bande ko ba kuti na sa boulot so epsa nga yo yebo fo musala mbela nga fo musala pesa nga moto non nga mo fona sala ngo voilà otango na ya kuna na vena mi kilo na osaka na ngati lamba ka fort osaka ngo te ko lo kuta ba momi donc la salle est fort wana que non na miselo ka bien belle ba sécurité donc c'est ça voilà batne ko bazolanda bo muna déjà to bimisi poisson papa lianza bimisi poisson siko makemba uza makemba nanga osala ngondenge ni makemba ona sango lituma vedi na sango lituma na ozo makemba atokisi tokisi nga poye mona beti le kona za eboka teta nga na jeune garçon eboka za ndako te na ozwango na salongo pe mona cha na place moko na tuti na finir na nzete fini comme place moko na fani son salon pour lituma systématique et o ba ebité ba te menga ko na ebi systématique ouais ba découvrir na kasi émission donc eza makemba nanga oza makemba verdict makemba verdict na sombela makemba belé pour nga linga mi makemba so makemba eza huile na ngai oza pondu na si bon na pondu déjà eza pondu na ngai et puis oza mbisi na nga mai mungusu ona sombi na cha na kata limbondo na ngai biso na ki miso ko eza cher donc beka déjà moi déjà cher et puis oza bekisi na ngai na futa na nga mbila pour na la limbondo parce que ya pondu déjà na tina kati déjà na ça dans tout de suite dans kati oza skuka ba Thompson mama épice moi iloko tia na moi Thompson pona na saison pona kalinga donc c'est ça na mafuta mbila pona limbondo donc c'est ça ilo na ngo et puis oza fufu ya ba bino yona verdi pour l'air fort bob no yo l'air fort tenga dama fort ça va jeter mais quoi raison de baba dama peu fort fallait l'air fort fallait l'air trop ngasko na l'équipe on nyonso to nga kataka fufu de gars na ça va jeter la fufu donc c'est mon ngai donc c'est ça nasi biloko non c'est la bino lelo yango donc imbondo la uta et puis na mbisi na ngai ya mai et puis na makemba na ngai na fufu na ngana semul ngai ya makemba bino lelo no fufu basi kitoko nyonso to ya bangala mobali kitoko ya mbangala yeyo azwi teni na ye ache ki star na ya côté mesdames et messieurs abile lo ça la bino elubu dimanche ya boezala te vraiment encouragement na artiste na biso merci na artiste na biso parce que les hommes sur va te dimanche na boto sengi et to bi artiste to sala na yo abilo ko appelle lundi semaine prochaine na za ba occupation belé venez mesdames et messieurs venez Bob Molema na za na zo c'est la bino merci à toi des anges amis ici donc la lumière du matin depuis Londres merci à toi merci infiniment la maman tout ya Brazzaville, maman Myriam Mwamba, prière toujours le sambo et continue toujours. Donc mesdames et messieurs, restez toujours branchés avec Verdict 24 derrière la caméra, car vous ne serez pas d'ici et que RDC. Ah oui, hein. Ça mbisi nanga. Ça mbisi nanga pour ils ont vanité. Abi mama minicho, maman nanga na kata Belgique, maman nanga Marie qui soka. Monter ma père nanga perdu de Lazare on t'a dit mais ready moi nanga lianza wende ni mais moi na usaro sonité mère nanga moi na usaro sonité a toujours on avait dit mère nanga toujours na pointe na Belgique na Vex on a Marie Kisoka na balek nanga ba Cherali ba Fradline ba SP ba Lazarine wata yana ba onde na zo lamba yana bino lamba fort il fait un boss aux États-Unis. Il y a un peu de vieux, il y a un vieux côté dans sa canne à été. Donc, ça quoi. Ça a monté mes amis. Donc, verdict dans ça, Thompson en a. Nous avons mené une fois on a 3 parties.
ça on peut aller miner ma casse. Ah, Tété Botamba. Parce que ça va me belé. Et puis qu'il y a d'autres camarades à lamba, nga Tété Botamba, lamba. Et mani mambo dans States, et mani mambo aux États-Unis. Hein, et mani mambo aux États-Unis. Il y a ba Serge Yema. Hein? Ba Nick Mukwe quoi. Il y a dans ça les loubois bekolo quoi. Bon comprendre ndeni ma mde zo kendele. Asisi Thompson nga au sala ngo. Lokana moni moto ngali. Na tika na sukola nga après. Na tcha na limbondo nga, na tcha bicarbonate na nga na limbondo. OK. Biso na mboka souvent totiaka biloko te totiaka makasa makemba tokausi evai na moi ube biloko mbila nde totiaka ngo lokola limbondo mais tellement ezana ngo Kinshasa biloko wana eza vraiment te ndo moto tizaka bicarbonate donc na baola bicarbonate na kata limbondo na nga pata pondu na nga komana pupu na Kenya. Comme on a pour na ibi ke otala le lamba donc le bezate. OK. Si go na ko na chali ko la moto nanga. Na chali ko la moto ko na chamai quoi. OK. OK. Donc, c'est bon. OK. Amoni, limbondo nanga ngo na china kati verdict. Asir. Moni limbondo. Donc, moni nanga ngwana zo so mbisi nanga na uchana mai. Nchaki da mbisi nanga awa siko na kuzwa ngo. Na mai moto bo mai za mai moto verdict. Mama moto na kati ndio mbisi na ngai na uboka na kati ya limbondo na ngai. OK. Oui. Landi ko RDC bazotala na minute ba moni ozui déjà pondo et mati mbisi pe ya mai mbisi ya kokauka pe bandi déjà kotisa na kati étape nini siko to komi awa soki to longo na étape to zoki na étape ni bon so to longo awa lokola na tchango na moto na maboye itoka parce mafuta ba tchango na se imono ba tchango te ke olamba bozu mafuta oche wana te imono fo bilombo bela itoki après na jusqu'o na kitchango na se na mafuta mbila na boki na kati donc c'est na moto ka mukie ebeli na donc les monde là maman ndengwana donc na bongo maman ndengwana donc des abobilo ko nyoso tout est sera magi nyoso na kati donc donc na cheki da tout na kati na cheki da tout na kati de tonka ezobela tango ezobela mbala moko na kitina se na zo mafuta na na chesi na les monde za na ngomba belé te donc c'est ça vraiment bino bat bozolanda Eco RDC donc en minute to meka peu natanga papa Jean Chiboa ça sengara toujours merci na ba oyaye on est bana vraiment papa Chiboa vous dit merci Alicia Cardozo depuis Angola maman na Thiago et puis Garance futur mariée moi si kitoko na kata Luanda donc bana Luanda des aéroningana Carla la métisse blanche na kata Portugal Baseco 00 donc Carla la métisse blanche je te salue là où tu es donc merci Mireille Kouema moi si à Mokonzi na kata Paris donc on est toujours ensemble
c'est le boss Jean Chibo qui vous dit merci. Sincèrement, Laure Kanye Bamote Maya Moufuta Dadi Nagatsa France. Donc, merci beaucoup. Paris ne tombera jamais. Et quant à moi, je dis merci encore une fois de plus à maman Agnès Ilunga depuis Angleterre. Donc, Agnès, merci à vous. Merci sincèrement. Papa na naturel derrière la caméra. Yo biga ndenge salarat. Tout ça la bino abote la ndenge artiste ya biso mune na mboka zolamba. Azui qui star na yabi à côté. À côté non. Qui star à côté. Vraiment dimanche elengi ya lelo na sepeli na dimanche ya lelo vraiment ya kosakana te. Na bi kenzambe la likolo moninga lelo ke église te pour na ka musalo ya talaka vraiment. Merci na Nzambe, merci na papa Jean Chibo. Libanda na Yesubo Moïse te tozo continuer émission la biso on est. Ouais donc. On doit se faire makemba nanga pour la moins rapidité quoi. On ça makemba nanga pour la moins rapidité. Nazo mungu nanga na china pundu. Tia mungu nanga na pundu. Soki beli mamu mamutira kati. OK. C'est cool. Masa makemba nanga bandeko balandi donc vous comprenez que ça tourne une étape à makemba donc bola nango na bokebi nyonso tout hein quand bozara o azwaka papier na bic Nicole Toussé vraiment beaucoup banque donc balobi Yozawana donc babi Suisse ne tombera jamais Nicole Toussé vraiment beaucoup banque zora papier komaka hein mama forme tu beaucoup komaka awa bo mona siko azo sala makemba tebite eza ya tout hein o ndeka lobaki o sala moment systématique systématique voilà naza libokate na bo tchango na moto elembi mamuke et na zwa on a tchango na nzungu alors na tactique tellement libokeza te aboka biso tata to kibanga boka na ndako na tchango na nzungu et puis na ndiko ko finalement malembe na sangisi yango na sangisi c'est quand même les sons européens sango bandeko batala ba peto mtu moko za kepena libokate o sala Rolanda yo ouais sango sala o sala litumo oza libokate comment on a pas cité joie marqué maintenant ça bien bossi ça on ozio on tient na kata nzungu o tengisi nzungu o tient na kati puis pour finir malembe ménager ti au monde que non et ça lui tout manque. Moi je l'appelle comme ça le villageois de Kinshasa donc c'était dit papa Lianza là sans stress pour moi non ça likemba sans beli à l'aise je peux biso ba zamba ça likemba bo à l'aise posé na ça à l'aise et on à l'aise vraiment la tiki bino na boko na ye hein bo continuer na bo continuer savourer émission na kitoko et Loué Bastar et dimanche lengi boy un bon dimanche verdi 24 na lâché comme le roi papa Lianza la tiki makolo banda c'est-à-dire oui le gondo de gondo donc à tout à l'heure et bien ozoya moi na gondo OK sigo nazo saisonner misinga c'est nauti da ko passer déjà misinga on business amine on ndeza ngeno zakino kana susembisa maisko obwaki susembisa mai na kata poso minene susa minene donc chez faut attention à Mickey on a faut pas tout côté donc c'est un présentable oui donc na jusqu'au aux abétis na toutaki ba ai na nga ba mustard na nga na ko saisonner na kata mbisi na nga on m'a beaucoup célibataire ouais ou beaucoup célibataire ma pipi la vite fait hein kaka oleki pour toute année on a biloga ya gravité donc oui ça na saisonner ce que biloga na kata mbisi na nga excusez papa Lianza vraiment batu balingaka ba mususu mona so avanya di saison ki ngo ndenge nini biloko nini côté na saisonnement ouais na saisonnement on a tina rab na tie muscade na tie nini mungwa nanga na tie ai na ngai na tie nini moi nini comment dirais-je ba kib oizaka ba kib simple na tie na kati et puis na note na kati mbisi nanga na mélange on a tout chango po et lemba quoi on a tia na kati biloko nanga
Donc c'est ça. Voilà, donc on va découvrir Zolanda Biso la minute solo partout dans le monde de Brazzaville, Angola. Donc Bolanda Bokebignon surtout. Émission la Bino Bolingaka. Et ça là vraiment dans détail en détail. J'espère que Papa Lianza a fait ça Bino détail surtout. Et le roman ils ont raté et zati. Vraiment Bolanda on a Bokebignon. À tous ce qu'on est à saisonnement. À saisonner poisson, gros poisson chinchard. Au tout bien na communant tout bien en haut Thompson. Thompson. Je crois bien 25 plus. Oh, ils ont 32 plus. Ils ont 32 plus. 32 plus. Ils ont ceinture noire. Ils ont ceinture noire, mettre prise à sous. Donc, big na micho bata poto ba kama fort na bike Karine Volo kona Lyon, Aminata Bofaya moi c'est Pembe. Nzuzi Konde. Mère double na Lyon Mambote Belé et puis sans oublier Geoffrey Boleko patron simple papa Likelemba. Baninga aussi quoi aussi baon après ça Mambote Belé. Na bike bola na émission oyo. Na États-Unis pe kuna ba Hollande nga émission oyo. Eric Lapape. Motoya Motoya. Ah, c'est ma solo. Il y avait dit Kyo. Bazongani. Ah, donc. Il a dit Bazongani. Donc, c'est Zené Thompson Nanga. Écoute à Mungwa, écoute à mon épice, pourtant on a Kalingango, c'est direct. Il y a des Kalingelo, aux Olia, mais aux Mungo, côté Tekito côté. Au pénal, on a pas qu'on a tiré à Kati, c'est-à-dire. Pas qu'on a côté Van Akati, Gou écoute à Nakati. Tant qu'on veut les locaux sentir que l'on a Zolia. Il aura mis tout miné et un peu compliqué. Donc tant que je maman qui est dans le non, tant que je awa, il va oui, on a champion mungo. Et van mungo kota, akati tamshonanga. Mungo kota, mungo kota ndesco na ko permettre nga na kalinga tamshonanga. OK. Mon appelle que BD parce qu'il est allé là mungo déjà. Donc il faut ça mungo na kalko. Voilà. Chers fidèles téléspectateurs, Balandia QRDC, Bozolanda Binomoko, comment est-ce que Papa Lianza a fait ça valeur pe goût na katia na katia émission na biso vraiment le loi qui na biso na ndenge équateur toujours pondo limbondo obenga yo komoni na imbondo lauta imbondo lauta benga ki lauta. Donc mesdames et messieurs, restez toujours branchés, toujours avec Verdict 24 derrière la caméra mise au point. Donc tozawana pour continuer à Papa Lianza tozawana Papa Lianza zawana atoye sikoyo limbondo ouais osko limbondo na si comment ande limbondo nga de pesi déjà image kebe nango déjà limbondo nga pesi image be nango déjà ah donc au senti mbisi côté na kati be nango déjà et puis maka suma mukie et puis na kichango quoi donc na kichango parce que biloko déjà pour nous des belli na kichango OK voilà c'est bon ce qu'on a là si au monio moko pour nous les pesi ce qu'on a chama mafuta mbila ba cha nguming na si nous sur la bango faut tu mafuta mbila na si mafuta nga na chama na si donc des aboyé ici donc des aboyé mafuta mbila na chama na si. OK. Après boyo ça monsieur. Après boyo sikoyo, na donc on a moto et va na ka mukie. Parce que en principe limbondo ba tia moto te go na kata moto bo tia moté. Pour qu'on respecter norme ya limbondo, faut tia na C. Ki tia na C. Ndenge lamba maka. O ba ko ba yebi. Pour zo bwana bien, faut tia mafuta mbila na C. Ki tia na C, o tia mafuta mbila et après siko rozwango, on ngisi no mo mukie. Au moins que on est ça pour nous dans mon pied. Baloli susu bande ko bolanda na baloli mafuta nanga na kacha pondu nanga asi bo mona wana bon il y a par rapport à moto hein nena cheboye il y a par rapport à moto c'est la monique moto est normal bo na tiki na peka bébé na neza boy fidèle pour les monos neza boye dans la tika boye obi venanga j'aime pas de vidéo en allemand à côté limbondo d'outils expliquer j'aime pas de vidéo en allemand j'aime pas de limbondo et l'équipe moi si na kitoko
Voilà ça le sac ouais. Donc mon y a mis bon Nantolike ça sont 6 motos donc ça va déjà verdict les motos n'angebeli. Ça va déjà. Les motos. Et ça dépend moto ni. C'est ni la monique d'ailleurs on a quitté on a c'est déjà monsieur on a épée maramoké. Mais le gars on a quitté on a chaleur on a chez d'avoir foutu déjà c'est bon. Le monde est bien déjà ça va. Ok, voilà, donc mesdames et messieurs, restez branchés, hein, restez toujours avec Papa Limbondo. Et après, plutôt, Papa Limbondo. La belle biso Limbondo, là qui est dans la bongo, la belle biso Limbondo, à qui la biso village, Équateur ne tombera jamais. Restez branchés. Bah, il faut qu'on y surtout un on le bat passer qui bolanga la nyoso. Na ba bolanga la nyoso tout, no le ba comment musuna comprendre ngote donc vraiment la lobika ka. Bino tout bo sangana Équateur en avant, to lukanka ito zong Équateur. Restez branchés. Roda Molembi dans Las Vegas donc on va lui tout ça kaka donc merci beaucoup mesdames et messieurs restez branchés. On a quand Thompson nanga merci beaucoup na Thompson a solo on va avancer les types pour Schengen maman na Rafis et Iris maman te blibas vos amis nabi ke brotala donc je n'ai noté mon petit sœur plus qu'à Baungola na kata Londres na bossa noté plus qu'à Baungola et moi il y a Zolamba hein noté ma Steve Bitulu plus que Baungola moi il y a Zolamba et puis na bossa noté hein Leslie da Silva maman na Gabriel hein Leslie da Silva maman na Gabriel et puis sans oublier hein na Rodi ami a Rossi Una Ambote bele passe aux alliés et puis sans oublier Divine Do Machama à Londres on a bossé et puis Kenzo Mamou na kata Danemark Kenzo Damou na kata Danemark Ambote bele et puis côté à Damas quoi hein Nicole Vang na Paris et na sofa tazo lamba SP balonga na kata Londres hein SP balonga moi ça mbinga pembe na kata Londres wana et puis que boza tous les Thompson ensemble to partager moi Limbondo Imbondo la uta na Thompson quoi verdict na sur Zomona Thompson nga na okali na Mbondo de Gebeli et donc on va faire na kota masolo quoi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bolandi na boke binyo surtout bande émission na biso bandaki ya Eluwa bikolo avec Papa Lianza vraiment lelo asali biso Limbondo asali biso Thompson Rogrier pembeni vraiment bolandi na boke binyo surtout Carmen Molo na Londres merci na yo vraiment bozala vraiment scotché to komi place yo et ça la nga kuseka et puis ça nga sengo ya vie na nga mobumba yango to kataka fufu so na zo kata fufu na zaka vraiment na habité na koma ka jité tokomi siko matanga fufu yango wana Papa Lianza nga ba biso fufu bolanda na boke binyo so na ba la fufu siko veut dire kata baoba o ngai na ba fufu na système kata baoba na kata na oyemba na ngai o ngai na yemba na nga o kata baoba za chammo ko za crime ko dance mo o kata baoba partout donc même ba jogo ba bino na ba match na ba entraînement ba bino ngo partout ba ça ba selfie là c'est le récit déjà donc non ba fufu na kata baoba c'est moi déjà tout qui déjà un verdict c'est moi le tout qui déjà tu vas vraiment manquer après na bala balina na bala fort voilà donc mesdames et messieurs restez branchés dans EcoRDC avec le boss Jean Chibochi Baba et le bois bikolo il y a l'élu à dimanche donc restez branchés ne le gros savourer loko na nenga on saranate nabike batu nyo surtout bazani ya ko sepela mesdames et messieurs restez branchés avec Verdi 24 et Papa Lianza moi je vous retrouve Kalamine était la table nire iko mona wana fufu nanga oh katalize sembe atakata oba atakata bao maître John Mbombate na Kenya o atakata bao José Luindula hein José Luindula na kata France katakata bao Nigel Perani. Donc, on veut dire kata baoba, hein? Eric Lapape depuis New York, Montoya, dans Motebele. Puis sans oublier Emily Boko, Mamili Boko, maman n'a Emily Boko, na bossa noté, hein? Maman n'a Emily Boko, bah Motebele pas aux alliés, tout ça toujours ah on a solo. Et puis sans oublier Angelani Safari, moi na Docteur Safari.
Angelani Safari, moi na Dr Safari, et puis sans jouer Loso Bruno Ramsès. Loso Bruno Ramsès. Tokataka système en katakata baoba. Ngai olianja na kati o katakata bao bao bao. Rife bossa kati katakata bao bao. O Bertrand Sapwa kati katakata bao 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 bao. Pamela Chungani katakata bao bao. Nadine Ndruzi katakata bao bao bao. Mazizi Mosekao katakata bao bao bao. Yannick Mukwekwa katakata bao 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 bao. Emani Mambwa kati katakata bao 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 bao. Maman Christine nakata Paris katakata baoba Gradachou copine ya Aïda nakata Paris Mbote Bele na bosa niote katakata bao bao. Na ifufuna nga na baolango suna nga systématique. Oh Niger le pirakati katakata bao 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 bao. Rife bossa kati katakata bao bao. Mama Marie Kisokao katakata bao bao bao. Mon père Pedrito Lazario katakata bao bao. Jantibo Tibois kati les boss katakata bao bao bao. Gauthier Marseille Aleli katakata bao bao. Gauthier Marseille Okuvinzala katakata bao 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 bao. Bubabo Kembeo katakata bao bao bao. Sabrina Kifita katakata bao 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 bao. Emani Mambo katakata bao bao. Ya Papi le roi kati katakata bao bao bao. Ya Papi le roi kati katakata bao bao. Karine Mokonza kati katakata bao bao bao. Katango na janti katakata bao bao. Karine Mokonza kati katakata bao 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 bao. Nandenga fufu katakata bao bao. Oto kata mukapara katakata. Verdict. Ah verdict. Babi faut katakata chose à dire. Papi Bouze papa français. Papi Bouze papa français katakata bao bao bao. Commandant Poupa kati katakata bao 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 bao. Rose Mbuluku kati katakata bao 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 bao. Tokata o katakata bao 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 bao. On a perdu comme on a foufou nanga déjà c'est bon. Nasi et puis ça va pas de lengi. Ah Gauthier Marseille le bien artiste. Na Kuvinzala Gauthier Marseille Aleli. Ah artiste Gauthier Marseille abina na suka nini. Na zo suka kati na kata. Oh ba petit alelo ba koma bisenga senga 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 senga. Ujana yalelo ba koma bikabaka baka 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 bao. Oh ba yaya ba koma bikota kota 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 kota. Ba mama ya ba koma bifinga finga 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 finga. Oh ba chele ba koma biloba loba 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 loba. Tu fungula ka banzela chezate. Donc chezate donc stokota to kata kata kata. Oh ba to benga olianza danse le kikata kata zate. Verdict. Ah na lugara producteur nini wako yazwi loko ya kotinga studio. Ah bandeko na ngai. Ah Laetitia Milambo l'écrivaine. Caprice Milambo l'écrivaine. Donc il y a Kolbezate. Caprice Milambo l'écrivaine. Studio. Il y a Papi le roi, Y'a Papi le roi. Ah, il y a Papi le roi. Les jeunes producteurs, les Ketchou, Nakata Chine.
Les jeunes producteurs, les Ketchou, dans Chine. Les jeunes producteurs, les Ketchou. Na évité quoi, Botaranka Boy. Karine Mokonzi, Lobako, la baronne. Loba na kota studio, la baronne. Ah, la baronne. La baronne. Karine Mokonzi, la baronne, na kota studio. Donc, Makemba na moni et Kauki déjà. Minimum Mukiwana. Voilà. Nansi omoni Makemba. So na Makemba bona tout en kaka na kati ya nzungu. Mi ba kutuna me. Lienzo sali tout monde était kaka na nzungu nanga. Na so Makemba nanga. Comprendre verdict. Na zo Makemba nanga na yena ngo. Na chama awa. Makemba nanga après na banazo ko fina makemba na ngai comprendre pour faire string na libokate comprendre verdict na libokate ndeso permettre ngai bob makemba nanga zongo sko boye na tout a ngona kati nzungu comprendre tout makemba nanga na kati nzungu pour permettre ngai msorta la bi ah bien za libokate te lituma il se veut d'avoir placement au usa un peu rond et puis ils ont la forme tout lituma na pomboka tout la Makemba na mboka za peka libulu tona kati par rapport à moi avec biso mbali mboka wana na ndako za moi pasi nde omona ke non na sala ngona kata nzungu nanga donc na za les oui donc ils ont spécialité mori ils ont donc ils ont spécialité moko bo ils de faut kaka oza kaka muda kati po ibango donc le tout mananga na tout amour le tout mananga moi ne doit changer donc on va le tout mananga pose à l'aise. Donc tout le monde est très à l'aise. Donc mesdames et messieurs Bolandi spécialité wana ya lituma Bolandi on a beaucoup bigno surtout mais on déjà table la biso papa Lianza est déjà prête, la table est déjà prête. Bientôt là il va appeler ses invités alors bien ba oyaye ba koya na table tous les canabino nyo surtout le monde à table. Moi je vous souhaite tout simplement un bon dimanche à tout le vrai fan original Dorcas Selena David. Donc merci à vous Dinan Jolie, merci donc merci à tout le monde, merci à tout le monde qui me suit partout en Angola, Issa Las Vegas, Issa Malembe Las Vegas depuis Luanda, Decima Bungu depuis Luanda, Libambou aussi depuis Luanda. Donc vous êtes là, on ne tombera jamais. Donc restez branchés avec RDC. Allez, mesdames et messieurs à la table, hein, venez nombreux quoi. Voilà, mesdames et messieurs, on a déjà bientôt là, comme à la table. Voilà, la table est vraiment bien préparée, la table est prête. Donc voilà, merci à l'artiste Magui Busso. On était vraiment bien accueillis dès le début jusqu'à tout comme la place il y a Messa la Busso, il y a Bilé, il y a Koulia, il y a Biloko, Balambel Busso, notre mais quitter la monoro, mais solo lango pimo lango ça déjà lengi. Voilà, on a passé déjà donc janvier le commando, mon vieux j'avais le commando donc Balbi, il y a ça la Western Unité, venanga bête à Biloko Orange Mani donc na nengo saralaté janvier le commando depuis Espagne. Merci beaucoup, merci à toi James 007 le Parisien donc le patron James, merci infiniment. Merci à ma famille, surtout maman. La boîte que lui, yom to sambe. Yom to sambe la baba si maman sara moko yom to sambe. Aux artistes. Oui. Ah, yo ça na groupe ni. Naza groupe Alliance. Naza groupe Alliance. Ah, vous jouez un rôle ni exception. Nyoso. Nyoso, so ba pesio. Niti rôle ni yolinga mingi o incarner mingi za. Donc naza un rôle na ki. Vous polyvalente. So ba bino ba chom talibo mo sala. Ko ta la foule. Ya solo. Hein? Vérité pour les bas, on va t'abîmer le kaba. Donc vérité. Le bas vérité. Oh vérité. Vérité à sol. Oui. Toi on le connaît le bout. On le connaît la vérité. Tout ça aussi surprise. Ok voilà donc tout sur le sambo ya bien pas maman comme ça pour ma maman après ça va sur le sambo maman lobi boy mini ça va trop dans Nzambe to leka. Oui le moi c'est pas pardon. Moi c'est pas. Colorier. Ah colorier c'est. Mondeli. L'éternel notre Dieu. Yawe na recommandé biloko ya biso to lia na maboko na yo pambola sika mbongo ebigi pambola pe moto lambi na journaliste na biso na cameraman na biso pambola bango na kombo na Yesu Masia tant to lia ngo sa biso mabete na libini et puis sa biso santé malamu dans le nom puissant souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Zambe tata to zako chasser molimo na libumu pasi. OK, Nasir siko na boni peut-être mais ça mais ça ngeza ka mukie limbondo na nga sikoyo dans limbondo na ngai
Tu vas checker mon assiette. Je vais lui mbondo nanga. Na ocha mon sani, sana mbele neza sana sana mbele. OK. Ocha c'est nanga. Et je lui mbondo bob so liango. Na ebiti. Gauthier Marseille, la linzala. Gauthier Marseille, la linzala donc mbondo yango yo. Sana sana mususu wana. Bob wana senga siko pour moi. Moi vers on est longue place wana. Vers OK. Ça ramasser les kimune ne Mointe. Basi nga boya tana maboko na simba bina sani boya na lina na laisse ça. Ouais, il y a pas de souci. Tout ça laisse donc. Si sur le monde sili quoi. Pour pas qu'il se pose à la moi na nzungu. Arbitre comme attends. Boss Jean Thibault. C'est ma ramo de 6 déjà déjà résolu. Arbitre le monde. OK, c'est avant. Mais mon nez. Arbitre. T'es pipi ta kana liboka. Tu la pipi kana liboka. To chara Thompson bo. Ah tiens ouais. Ah du coup te bisoto tara verdict paza onati. Verdict à moi ndeli kamboede le premier na famille. Donc nasi recette na biso ya ngoyo imbondo la uta et puis na Thompson na biso mbisa mai. Donc si on a bisi bino ka keloko moko sika to kolela komba njambe na ngai na bondela sika bino bondeli ngape na bondela punga mtana mbiti. To ka yimisi na biso. Nya sapo ya buzongi saka nya sapo ya yeso o ya nde o pensi ka nya sapo ya nakobunda na njoto te manangai masokai nakobunda na molimo nakobunda pe na masasite kanju takobunda sinalisa samba te o kata bao kata masasamba kata bao oto kata milimo azabolo kata bao kimisa kapeti kata bao kata milimo ya petite kata bao kata yango kata bao milimo etondisa kava kata bao sikana biso kata bao tokati milimo apressé kata bao tokata na sambeli yon jambe nanga olikolo ai na kata bon appétit donc c'est ça bon appétit oh my god ouais donc encore Gauthier Marseille la linzala il faut oublier petit peu t'es allé et si là c'est bien là ton fils est là Misha Bassa Élisée Lienga Clément Zingindo bola linzala sasa ngo vedo linga le père ton mutu il fait boss on comprend là il fait boss le père ton mutu alors la verdict venga ngabone ntseka on comprend là Baka moko zo arrêta. Baka moko zo amor arrêta. Ya mali mete papa. Yino baka moko zo arrêta. Marie Kisoka. Ah mama ya bana. Ya Marie Kisoka. Moi c'est. Vous l'aimez bien hein? J'aime ça. en tout cas bolimi ça on a sonné là le bas et na lobby Mon da bater ngai. Mon da bater ngai non. Ya Moski. Mama Zizi ya Moski, Pamela Tsungami. Ngwa. Chance. Tuna ya kalelo te. Ayu.
Il va le bateau lié à ma belle. On va déranger. La pizza bon appétit hein. Bon appétit. Après. Monsieur Naotolia, Nalie Pondo, Yali Mbondo, Nalie Thompson, Nalie Ramekou, Mouto Thompson, Mingi le roi Fali Poupa. Nalinga Mingi Foufou, Nakati Foufou, donc sans problème. Donc merci à toi Ramsès Tigana, donc mon thème maître Casier. Donc merci à toi, merci infiniment Ramsès. Donc voilà, Papa Lianza, na permis na tondi na saraba jeté ko toi na lira bina fufu na zarate yo non soni non journal na lira na kata fufu na isuko fufu na lira bakisi sous ba calories ba santé sous na préparation la préparation na ba compétition belé fona beta la championnat faut expliquer la compétition il y a boxe be anini hein azongi la sport mikolo mikolo Jires l'artiste Jires pesa biso no ba impression par rapport à Yamarambo. En tout cas vraiment ya roloba mingi ezate ndeko nanga lianza en tout cas ba rolamba yepe mdala sanga kolamba madesu bato sana kib imagine tomate mbamoko sans la sauce. Donc ndeko nanga lianza ba rolamba en tout cas yepe là donc maman umbala akse na musala rolamba donc vraiment maman Marie Kisoka maman Masoka maman femme maman bala donc en tout cas elle qui bien ngana banga limbondo na lira na limbondo te mone bande na ndako lia na moi kengeti e comité na ndena komna suka boskize ngai ba bula fufu ezaki koto ndeke mingi koto na bino koto ya yango nazo mo devient ki boy ezala ki boy tali lo bonga lianza te ala ndoki mbalo na éviter voilà merci beaucoup to kende photo ouais merci vraiment na ba fanatique tout ya Jires Mboui donc tarana ki invité spécialement pour na lia biloko donc ndima limbondo te lelo ni ndimi limbondo donc moi si on a robalaka na vie na nga donc limbondo fait kota na meni na nga lianza relaxa ngai a relaxa so ko kufa te po ya kufa no vite donc merci na ba fan tout donc numéro contact ya Jires surtout na boy sande bande na ya mabanga na pesi mbote na couple mo ba na Paris wana ya muté malamu ve na Eric Kaleta ve na Eric Kaleta le mbinga zor motema ya mama Grâce Poutou Grâce Gaga na Paris en tout cas ba batika ngate à tout moment bazaka na ngai Élysée Lienga ni Shabasa Rife Boss Clément Sengindu wa bato kana ba mama Zizi langa ba Pamela Tsungani bazaka mama Zizi ya Moseka donc elanga sitolongola sitokunda déjà donc bandeko tout balinga Jires numéro de téléphone ezali plus 243 84 72 098 03 donc dans le Congo 084 72 098 03 wana WhatsApp to komana na mukuse Facebook Jires Mboui bien Jires Tseka bien général confiance bo mona ngai donc toza nena papa lianza to tindika kaka groupe lianza oye to bosse libété mon groupe autorité morale yo Alliance universelle bana Tumbo théâtre donc merci. Premièrement merci non abino merci Eco RDC on a l'impression qu'il y a bien autre d'amer donc vraiment lianza félicitations donc pardon na bosani na biso Eco RDC ça ka boss ko lembate ka ba monto pesa ka mine pour ba artiste ba lamba pesa ka pour miso ba dimna vraiment na ba $15 au moins artiste beli bo na wenzi oh yo na mbongo etika la to kaboli dazaka yo ko dimnete pardon merci donc merci boss Jean Thibaut Boazaka yo merci vraiment boss Jean Thibaut donc talaga Jires à lobby déjà donc yo mystique donc ngamne fona ko taper court ya rolamba pour nabi prochainement pe aux Alanga en tout cas mon frère bah félicitations belé parce que na li limbondo ndeko na mobali alambi na senti pendant que non mère mtalambi OK papa lianza li sofote bolingola li sikini li kikil et nabini ok, en tout cas, merci Penabino Eco RDC. Nazar artiste comédien, Kande Boebi Bertrand Sapou, le président du groupe Les Réveils de Bertrand Sapou, bientôt là, pour un numéro de contact, Ezali 085 28 69 219 085 28 69 219. Une ou deux personnes pour tout. Nathalie famille Twendele, Nathalie Nathalie Twendele, Nathalie Twendele Mbenza na Dani Mbenza, kuna na Hollande. Na pesi Matos Twendele le prince Twendele. Maman excusez, na pesi maman Nicole Mossi na Dublin. Père les Chamalures, na famille Mobimba, na pesi Ludovic Mboula na Londres, Titi Mwanza, grande sœur propre, Nadine Mwanza,
Ariette Chibambe et Bosé Belé donc bino tumbo te bolinga kangai na bolinga ngatenga na lingi bino donc kalamingité. Merci. Voilà donc mesdames et messieurs, merci. Je dis merci à toi Mimak Mimi Ciel Sawaski, Mimak Makengo depuis la Hollande, donc la belle hollandaise. Merci à toi infiniment. Encore une fois, merci à ma fille Janice Moulema, elle nous a fait plaisir. 6e des humanités, c'est pas du mince affaire. Merci à toi ma fille, félicitations, 68%. Courage Yaya, Boueka Nezalara. Merci. Alors, un grand merci encore une fois de plus à tous les abonnés à Eco RDC. Restez toujours branchés. Dans le nos compétitions, ça m'a la préparation au Saralate. Pour Mikolo Zarabelou, Foufou, non, il y a Mikolo, non, c'est ça, moi, sous j'étais à Modoko, ça. Tozonia, maman, ça va? Vous allez bien? Yo pour Kati Foufou? La 4 enfants. Ya solo. Yo li la moi site. Ok, merci maman Langa. Olie. Yo lambi Foufou te. Papa li yanzamta lambi. O lambi limbondo to kalingi lo to say lo otea oya qui comme invité. Yebisa biso ba impression na mbabilo ko olie o kinde. Bon, on a félicité nos papa li yanza parce que ça moi mon bali mais à l'équipe baba si me souper dans lambi. On a félicité nous d'abord. O lambi très bien, lambi très bien. Lambi qui to kopenza. O glombo ka biso. Ok. Ah yo pe mon la susu. Aïe. Il faut quoi? Yango là moi c'est kitoko. Voilà. Pesa bato mi balé moko mi sa to ba Hollande na minute mombote. Na pesi Debs qui installe en botte na Paris. Na pesi camarade na Pamela Tsungani, Nadine Ndrous, Maman Zizi Elanga, grand propre Ide Soki. Maman Zizi Moseka. Na pesi sous mote na Papa Jean Thibaut Chibouaba. Papa Jean Thibaut Chibouaba, na Eco RDC. Ok, voilà, merci. Tous artistes, bonjour à toi. Et le numéro de téléphone, bon, bah, tout le monde va rejoindre le numéro de téléphone. Le numéro de 089 618. Bon, plus 243 89 618 18 13. Plus 243 89 618 18 13. Voici les artistes. Artistes. Bonjour de Volanga, c'est plus le monde. Les Aramines Mini TV, les Aramines mais les autres ensemble à la table en famille. Et ça va gagner l'impression et puis tout l'équipe. C'est pour ça par rapport à l'Imondo, biso a monté Imondo la Uta. Imbondo. Yo mbina kini bobe ngo Limbondo. So be ngo Imbondo la Uta. Parce qu'on a bien envie nos villageois de Kinshasa. Taba villageois. Imbondo la Uta. On va on doit les Imbondo la Uta. Donc par rapport à nous dans mongo, on a les blocs on a se retrouver. Ah ouais. Ah comprendre. Pour ça mongo, ça va bloc molinga. Dans la zone ben Équateur. On a ça vani ben il faut ku mongo. Donc ça ben qui tourne ma casse. Ah voilà. Ok. Mais oui, on dirait la tonalité de Sarana. Ils ont un rôle ou bien ils ont. Té, dans le bakango. Té, papa mon nom qu'on a biso. Na no ningani no on a baraki mongo pendant sol. Ah, maman Patricia Mousson va se retrouver. Maman ça avant la maman quoi avec mongo et bétam. Ok. Merci beaucoup. Voilà, tous continuer comme ça petit numéro non pas à téléphone parce que vous êtes des artistes, on a besoin de vous à chaque instant, on a manifestation, on a tout bazar on a besoin d'abino. Un mot pour aujourd'hui et puis moi 2 personnes, 3 personnes tout. On a piste 243 89 84 26 26 5. Piste 243 89 84 26 26 5. Ok, voilà, et puis moi 2, 3 personnes pour tout le monde. Moi, on a pensé à la ville jusqu'à le café. Je suis en dans ta cité, tu as un petit peu de TV à boire qui. Je suis jusqu'à le café des États-Unis. Je suis boire qui est le soir, ça m'a moi. Après, si moi, tu as un niche à moi à Paris. Après, si moi, tu as un à Paris. Mais tu as un madame Lisa Mousse. Donc, Lisa Mousse, mon thème, pasteur Tati Mousse, la personne a monté dans le tronc. On a moi, c'est un peu ça.
On a normal à Pena, personne n'a pas Makoukou. Joyeux anniversaire, il va pécher joyeux anniversaire. On a vraiment le compétition. Mais il va pas Ok, voilà. Mesdames et messieurs, les deux qui vraiment les sanga ngala. Et la bosse la personne dans son bosse la personne. On lit na pas. Mais ne ou kola. Ça pèse moi dans comme case. Nani? Mais ne ou kola. De faire la boire kai. Ok, merci. Vraiment les qui les sanga ngala boye. Et ça le tribalisme et ça il a plaisir de se retrouver pour nga zambuza na ngombe. Pour sentir pena na di bopele. Ngai. Naza pena na kati ya soso wana nyango na pesi master na depuis Paris vraiment la femme mariée vraiment merci à toi Luna Nsa motema docteur Luna Nsa donc talaka yo soso déjà comme ya Nsa comment déjà Luna stick champagne Luna na pesi mbote Luna ba diamant na pesi mbote place aux ali na pesi banga nyonso tout ba Congo banani batu nyonso tout ba Swahili ba master nango bazala goma kuna na pesi mbote bobenga tout le temps merci à vous aura tant na bino ya ko sala bokoki ko sala pona nga depuis Goma je vous dis sincèrement merci tous les baluba tous les banani non batu nyonso tout Congo mbimba to pesi bino mbote na kombo ya Yesu encore le dimanche papa Lianza ouais to komi na suka aussi di sanayo papa Lianza batu balandaki na détail inutile to bandela suko pesa ndenge na bandaki olamba na zongi saki bonima to basiba mona ki des détails en détail bilongo ko tiku dana libum et c'est pour ça déjà libum papa Lianza lelo banayo ya journée à lelo poto kabona na yo merci beaucoup vraiment merci beaucoup molema merci beaucoup pour na oye na kata parler lelo en tout cas akei na yo na ko chaleur makasi ngalinga bato bana vie parce que ngamo na ramonta boye tant on peut monter ça l'émission peut faut passer émission les niveaux la peine à vie merci toujours en tout cas dans le livre même mission no for ça linga bien donc mon boss Jean Thibaut Chibwabwa ba jeune ba mérité ba trophée nga na musetenga za reconnaissant et puis nga linga tom to ça musala fort à se retrouver ba jeune ba mérité ba trophée parce que ba bunda fort to tina pas na tambone ba wenzi tandis que te Lianza photo ko tabo sala bo tandis que mutaika pona ya tema a innover quelque chose pas na ça linga bien merci beaucoup donc pour nous ça en tout cas na pesi merci na Thibaut Chibwabwa bisi $30 na poche na ye o na bi ke $30 wana na Europe na Allemagne ko somba ba semoule ko somba ba fufu ko somba ba soso abite ke pesa Lianza ça le ba bekolo en tout cas merci beaucoup et puis na bana tout na pesi na mbote belé pour la dédicace moi dédicace après na suka to c'est un élément dédicace dédicace nezo clôturer tozo kabwa donc na pesi mbote na donc na pesi mbote na musika na Gelor Mavimpi na pesi mbote belé. Pardon, excusez-moi, téléphone un peu donc sans oublier Pauline Lokota, moi c'est moi qui toque on a à France. Pauline Lokota. Pauline Lokota, na bois qui Pauline Lokota, Bambote Belé, les jeunes producteurs Bambote Belé et puis sans oublier Karine Mokondi la baronne. Karine Mokondi la baronne, merci beaucoup na sala pona nga pa na promotion na ngai et puis sans oublier na bosanité na musika Gelor ma vie internationale. Naomi Mbumba, joyeux anniversaire Naomi Mbumba na kata États-Unis, joyeux anniversaire. Yango na salon émission direct pour saluer Naomi Mbumba na za retour. Oyo ki te Naomi Mbumba na za retour. Yo sala nga bien Yves Mosengo na kata Paris et puis na bossa noté na musika na robosa noté so na bossa en tout cas mokile sepe na ngate Glody Ataba na kata États-Unis, na bossa noté et puis sans oublier Maman Bonheur. Maman Bonheur, fan nanga liboso na kata Paris, Maman Bonheur na robosa no jamais Maman Bonheur. Na bossa noté Amour Lombe ba mbote belé, les jeunes couple les jeunes producteurs ba mbote belé, na bossa no pété la musique Flavien na bossa noté et puis sans oublier parce que faut na borogaso beaucoup de ça avec Peralomi na kata Londres les grands peintres na kata Londres ba beaucoup belé, donc ba mbote belé et puis sans oublier Gelor Poutou na kata Fruit du Sud et puis pour na reçu qui ça Mi Mangalula na bossa noté le cola ouais na bossa ni pété na musika mon ami Sifa Mobik c'est mon belé petit frappe pour Riffet Boss. Merci beaucoup. Maman te belé parce que petit na en tout cas Zara toujours. Na si mère na mari qui soka bo maman. Mona yeyo. O ba pour na mona yango mona osala. Bossa pe mona bino mère.
mais abosala mwana bino bola la titaka ngana kusaka bino soni tena bundi forme yo yebi ready lelo mais yo yebi poisini mo mwana komi c'est pas ça mwana et ça okay. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, je clôture cette émission avec la lettre B majuscule Bibish Kiakou depuis Bruxelles Libanda na Yesubo Moezate. Bisous bye. Kata kata bao 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 bao. Kata kata bao 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 rife bosa kati kata kata bao 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 to kata 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 bao bao oya papi le roi kati kata kata bao 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 nase amimbese kata kata bao bao c'est gentil bois kati kata kata bao 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 nase alimbese kata kata bao bao oh balonga kati kata kata bao 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 oh yoga gaeri kata kata bao bao oh yoga kata kata bao 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 Koche Marseille kati kata kata bao bao oh Nicole Vangwa kati kata kata bao 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 iso tuto kata 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 bao bao nalongola nano yo kata kata bao bao ezo kanga sentiment kata bao bao ezo kanga sentiment kata kata bao 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 na lingina kata kata bao bao naina mataka na kiti kata kata bao bao na kokana na fotokopi kata kata bao bao oh boss c'est moi kati kata kata bao 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 il fait bossa kati kata kata bao bao sarine mokonza kati kata kata bao bao Gauthier Maseya kati kata kata bao bao oh papi buza kati kata kata bao 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 na ndenge ya sima kata kata bao bao oh Suzali Mbondo kati kata kata bao bao komanda pupu kata 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 C'est bon, bravo l'artiste.